tosali majwa balisi koki tokotikala mutangala mpo na yo fobima mboko oyo donc bokomona il est temps ignorance ezolongwa na mitu na biso bagene yangokoli biso yango tobimeli lelo mpo na komarche koyebisa gouvernement inosake bozongisa mbongo que les Congolais puissent écrire leur propre histoire parce qu'on ne peut pas accepter roi aya na mboka oyo boye eza illégitime raison pour laquelle bomoni biso toye awa boye mpo na koloba tolingi relation belgo-congolaise te yo zwa biso peuple na yo oza biso oza baennemi na yo yo ye oza présent na biso mais ozosala eloko moko te tour oyo vraiment trop c'est trop soki okoki te olongwe mpona ntango kabila tozalaki bien motu nyonso oyo andoko koyiba ando panza bongo asikile bongo esikile bango sikoyo bayeba oyiba bazwa mbongo na bango baotikala baposhi babonga yango libanda mbongo esikile te mbongo emonana te neti babiso oyo boye tosalaka misala nga na koordonye me tala dege bapanzi biso awawa eloko moko te siko baatindanga ke wapi coopération oyo te pamba te uta bango bakangaka biso na boumbu tikino lelo bino moko bokomona mboka ndenge nini ekokufa boyebi ete Louis Michel oyo azali moko ya bakambi mpe influye na kati ya Belgique azali bongo cité la rapport maping kasi tolingi te monyokoli oyo toboyi assassinat oyo ezo okomona Belgique azali bobele nsima ya makambo nyonso azali kosala mamona baorganisation ya republique démocratique du Congo biso tolobi boye toye na massacre kotikela bango biro oloba ete na bolingo mpe na botosi ya roi oyo azali bokonzi monene aya na Congo te aya awa te po boyokani ya biso na bango ekopema eloko te tolingi te na mayemaso bazali kosala malei ekolo na biso yango toye kotika mimbo na biso yango tolingi bongo bayamba biso mpe baloba na biso tosola na bango ete tolingi te boyokani pamba te mabe maleki rapport mapingi binoso boyebi ete Louis Michel azali cité cela veut dire bango cela veut dire bangoma yango toye koloba na botosi ete biso boyokani ya biso na Belgique ete Belgique azali capitale ya Europe mpona kolisa yango tolobi na Belgique tolobi na nous appartient Congo Congolais, que vive la République démocratique du Congo, que vive notre indépendance. Nous voulons la paix, la paix. La démarche pour nous libérer c'est lui qui fait la paix pour la guerre. Alors nous les Congolais, nous les jeunes chrétiens, d'abord moto la biso, pour la continuer les La liberté, nous voulons 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 la liberté africaine, aux Africains, aux Africains, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Africains, aux Africains, aux Africains, aux Congolais, aux Congolais, nous voulons la liberté, nous voulons la liberté, nous voulons la liberté, nous voulons la liberté, aux Congolais, aux Congolais, aux
Congolais. Congo. Aux Congolais. Nous voulons la liberté. Nous voulons Lumumba Kufae. Kimbangwa Kufae. Kimbangwa Kufae. Paul Panda Kufae. Paul Panda Kufae. Muse Akufae. Muse Akufae. Atikela biso Congo yo. Atikela biso Congo yo. Atikela biso Congo yo. Atikela biso Congo yo. Le Congo congolais. Nous voulons la liberté. 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 Donc Totamboli, ce n'est pas en vain. Donc Tolingi que malgré enlever cycle ya ram, mais Tolingi que notre argent soit remboursé. Donc yango Totambola moi makasi boye, tout ça na posa mbongo na biso ezonga. Bazui biso mbongo sans le savoir. Ram c'est quoi? Yango moni biso to telemi na moi boye pour que tu réclamer droit na biso et tant que citoyen. Oui, bien sûr. Tu continues ma marche jusqu'à ce que mbongo ekozonga. Oh, merci. Bon, si Totamboli na moi boye. Totamboli na moi pour na ram. En tout cas, ba continue à kosa biso trop. Ba continue à kosa biso trop. Rami balingo lia biso fort, ba lia biso makasi. Ba lia biso na makasi e katani lendi boso msela biso ba mbongo to na minute to na posa mbongo. Ta biso ba jeune bo ba kopesa te to tika la ka boye to tambola tambangi to sa to kunda kuluna apo tinda biso kanya makasi ese to linya ngote baso msela biso ba mbongo na biso o bakata yango wana to na ngopusa. Voilà, message na pour na président, na pour le président. Bra meilleur pour na azana ba conseiller belé. Na époque Kabila Zara va conseiller belé. Maintenant il azana presque des 1000 et quelques conseillers. Wane ça l'a raté. Ram no peut to sali marche à l'élo, il faut solution sur Manaram. C'est na exiger en représailles là. To supporter mama kasi na mboko to supporter. Siko ya tout trop c'est trop. Le bambora musu to ba voisin ba Brazzaville Bangola bazo bénéficier babilo kwa mboka na bango. Génération na biso beto ku fora boy pona nini? Pona nini vraiment? Fati yo ti poto ye to bloko yo za fam da solo o borongisa. Oye na mama poto ye na ngo menzo no yesuko boma. Vraiment ram. Mbongo ya ram oyo swaki. Ba coronavirus ba don o ba pesa ki yo. To li ata lo sote to li lo côté. Oye susu mama ram ti siko mongo ram o ekoti ebelana eloko moko ezate siko yo zwa biso peuple na yo obia biso za ennemi na yo ye oza président na biso mais ça eloko moko te tout yo vraiment trop c'est trop soki okoki te olongwe tala nde no chatumba kunga jeune ga soboye gradué na star tala nga za ingénieur na vidé na star mais no chatumba ku boulot te musala te boulot te boye tolembi si 2023 ce sont marché kaka boye sosi conclusion te opesi solution te na mboka na biso Congo attendez to lela boye nzambe likolo zo mona yo o mona oyo koyela yo okomona merci na suki wana po passer eleki fort na mboka oyo génération tout eza mudi pona nini to salite mai to teki nyonso to sala bisala sala to encourager mais to ko se trouver te eza nini si siko to balite to préparer libala te idée moko eza te ba gratuité nyonso to lo baka lukuta nyonso to lo ba lukuta o promettre biso boye lukuta oya boye lukuta bando continue bokonzi soit disant bokonzi o lukuta o swaki wana totali beto kisi mutema en tant que peuple congolais tozali na ndeko Kabila alongo na bokonzi to pesi ba raison aza rwandais aza boye to koso ba makam yo siko congolais c'est que yo pe oza congolais te c'est oza angolais solo la ni source na yo okoza la angolais mais ke ba père no pesa la boya daya etali yo nazolanda papa na journaliste ndenge te awawa tozomona clair lisusu te lisanga oyo basalelaki biso union sacré yo nzoka nde lisanga ya miyibi de bato oyo te basanganaki wana sont des voleurs donc mutabi aza te donc tosengi na bango mbongo oyo bango bazwi eza ya peuple yo moko olie biloko ya mbwa prépare mbangu yo bango moko bakozongisa malembe babanda kozongisela biso na malembe biso tozosouffrir tokomona pasi bango bamonaka bisengo
est-ce que ça va nana ko tikamina na mokili bazwa mbongo bazongisa lisanga basalaki biso union sacrée de union des voleurs association des malfaiteurs soko tangi batutu bazala kata de muta logique azate bango tu basala mabe basangani po ba détruire sous bien mais chef de l'état ne azala kidiba son excellence accompagné batona te basangala ki ne po ba détruire mais lokola biso to la musie balandela moko na moko oyo azuliaki biloko ya mboa wana ezali babien ya l'état babien ya peuple détournement de biens de l'état détournement de biens ya peuple il faut tolandela bino atoliaka leki 100 jours 200 jours tokolandela yo il faut ozongisa yango merci. Bonatanga Kabila, tozaki bien. Mukitoso andoko iba, ando panza mbongo asikile bongo esikile. Bango siko baye ba iba, bazwa mbongo na bango ba otsala ba poshi, ba bomba bango libanda, mbongo esikile te bongo emona na te. Nati ba biso oyo boye, tosala misala. Ngana ko donye, metala dege ba panzi biso awa. Eloko moko tesko ba tinanga ke wapi. Soda no sakufa te na guerre. Ba oba kendaka bakei ba oba tikalaka biso yo bana victoire ba chancelier victoire doleli to sengi nini doleli to sengi ram ça tanga resté doleli to sengi ram MDVC ram Kimoibi union sacrée yiba mbongo ya mboka ya peuple eza la circulation na bana mbongo ya peuple congolais balia ngo mambo etali kweza mbongo na biso eloko zate likona se kufa te ko se poser na nko ye aza muyibi ase trouver na bandeko na libanda ya mboka biso sikoyo to ba kino ba congolais fo mbongo mboka sikilaka na Congo bana mboka barenyaka base retrouvaka message na ngai po na ram Chilombo na union sacrée botala nga bien boyoka nga bien omoni mbongo na nga na bimaka 4 ans na sokola ma ya malili chaque jour yo papa opianga kanda na bimaka 3h30 na za libanda na tika mobali na nga na mbeto na kata rapongi na nga na lukela yo mbongo te tala nga bien mbongo na nga se mbongo na nga yo okokena 2023 ato sali majwa balisi mokili tokotika na mutakala po na yo fo bima mboko yo. Toye awa boye liboso ya ambassade à Belgique nde bozo mona ba jeune baza mobilisé baza déterminé pona koya koloba keno Congo eza mboka ya ba congolais lelo oyo boye Louis Michel a censé la Belgique oyo boye et coloniser mboka na biso pendant plus de 80 ans oyo boye ba boma ba papa na biso bakata ba mama biso maboko yango wana toye lelo awa liboso ya ambassade à Belgique. Bon, il est temps que les Congolais puissent écrire leur propre histoire. Parce qu'on ne peut pas accepter roi Ayan Mboka Oyeboe, et ça illégitime. Raison pour laquelle le monde est Awaboe, pour la Koloba, Tolingi, relation belgo-congolaise. Parce que tout le monde est Oyeboe. Le lingue, ma belge, baza ko se comporter na mboka na biso, eza malamu te. Yango toye, tolingi toyeba. Nani aboma muze, nani aboma Lumumba, nani aboma Polo Kito, tolingi toyeba makambo wana. Mutu aboma Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique c'est un royaume bandit, un royaume criminel. Ils ont pillé notre pays, ils ont détruit le Congo pour
intérêt. Raison pour laquelle nous sommes venus dire, pour toi qui m'a dit, nous sommes venus dire. Nous avons saisi officiellement le Québec.
des frères réduits par l'union sacrée au détriment de l'institution de l'ordre. Donc, il est temps. L'ignorance, c'est ça, on a mis tout dans la chaîne. Il y a un autre bimeli, les locaux n'a pas marché. Gouvernement, il y a ça qui est un mongo. Pour moni pression, auquel a bien la justice. Pour que vous moni pour suspendre rame. Mais tout ça, pour ça, ça va mon avis, on aussi pour Kata. Les lots pour les matins, on a bien la souka. Merci. Let's go.